Je t'arrose à midi, je t'arrose chaque soir. Araka pipa, papipa, paripa. Si je comprends aujourd'hui, c'est aussi Mbarano qui à l'époque on ose à nos wawa. Nde na ngai na renye makasi koleka bato mingi mende na kufa kala. Nde na kufa penza kala. Mais na yebi que règne ya muziki ya makasi kisikaka. Po nanga kutrahir mingi te le msu ba mona nga fo ai kunda ngozolo baloba trop boye mais terrible. O trahi bana. Ba musicien ba artiste kaka ko. Na komo prier ma kasi na yebi que réussite ko zala kaka. Net na zana na bo moi malgré âge oyo na suka avant tika mokilio il faut na réussir. Mais na banga ka loko net kisi na banga ka yango. Na banga kisi fort. Et yana baninga mususu ba beta pe na orchestre minene ba bie kunde. Yo penza il faut kaka toko tanda kwa nganga baninga mususu. Bon bazé belé mususu tala kaka. Tanga ba kombo baninga wa kala tami bali. Abinanga bo ekunde tu vas voir. Abomi nzinzi on toko mela ba 20 to lingaka yo mingi ekunde abomi nzinzi akati nzinzi wana 4 parties nzinzi na 4 parties ndimaki kisi ali akati pe nzinzi bo sikoyo tango akati nzinzi alobitala experience alobi ba makamoko botika mupepe nzinzi wana kangami baninga sikoyo bayo yebisanga balobi obiki yoze esprit makasi soko meka kotuna ye ndenge lakisanga ndenge nini yozo sala a initier yo mbala moko eloko na boya kipenza ba makaba ba muziki yangwana bana Guine bana Dar es Salaam bana Poto bana mokili mobimba site afe moko Afrique Info avec Frank Stemai Yandankala twende X-Bass Marandura Le savoir ne ment pas, le savoir ne ment pas comme on dit le maître Maestro Fabregas. Je te salue, on sera déjà le 24 pour soutenir l'artiste Fabregas. Maestro le dimanche, 12h à 23h, même place, Académie des Beaux-Arts, Fali pour pas le King avec son groupe Barozalawana. De bons séjours à Redi Amissi en Angola avec son groupe La Casa do Canto en Angola, toi RDC qui est en Angola avec l'artiste Redi Amissi. De bons séjours à Talatouye. Je dis merci à tout le monde Baza branché. De bons séjours à Kishasa. Lui, c'est le véritable codinique Yaouli Moucheni. Merci à toi pour tout. Bonne des arrosos, tongo, somba par rapport à Combo, par rapport à Makamde, c'est bon Yaouli Moucheni. Respect à toi. Merci aussi à Yaedo Mopata, c'est l'homme de 4 chansons avec succès. Yaedo, je te salue, tu es quelque part. Merci aussi à Maman Miline Zemba, tous Pepe Lambetolo, de bons séjours, je sais pas son marathon. Toi, tout est comme leur référence, tous Pepe Lambetolo. Mon papa, je te salue. Là, tu es dans mon manama campagne pour l'andabison, mon thème. Maman Miline Zemba, merci à Sylvie Mbembe. Désolé, mon agence privée. Agence, il y a surtout mort na Château Rouge, Joanne, Zahra, désolé. La personne qui est allée na France, Wana Malolo Loris la congolaise, Maman Victoria, la personne qui est allée, le respect à toi, Chinambenza, je te salue. Pourquoi pas aussi aller l'homme idéal, le vieux Gauthier mascotte, ingénieur de banque à Londres. Son beauté, si vous allez, tout le raté. Lui, c'est mon vieux, maison mère ne tombera jamais. Tonton Lusanga, Banzo, il y a solo Tonton Lusanga, si vous en États-Unis. Alfred Boyimbo, merci pour la présence. Bandalung et Kwato Cloteré, Bandal. Comme nous avons fait Caps Kinkel, Roger Kinkan, merci à vous. Nous sommes là avec Papa Ekunde. C'est le vent de monde. Les qui m'appellent. Batwa ezanet baje comme en réalité batko benga gloria papa ekunda zonga yona rozonga sa papa ekunde lelo ya deux jours msusu ba oti Londres bazana kidna ba kika comme papa ekunde maman qui a téléphone à papa ekunde et on ba msusu bazaya ko zela nessa bon attendre je vais chercher le numéro je pense que Dieu a fait grâce donc tena papa ekunde ya bandara nzembo na fétiche nzembo moi yembela rabatu boye to bana nzembo après to fungole mission papa ekunde boni naza bien merci mingi lokola boyambinga Nzamba sunga bino pesa bino nguya ya bozui po te bosunga ka biso pe ba artiste tuza ko souffrir mingi et alors
nakobanda kolobaka na nzembo na nga moko chanson fétiche nzembo wana epesa kaka mwa nguya nzambe atiaka maboko na nzembo ngo toka na émission bandela biso yango. Le champignon de tous les jours, je t'arrose le matin, je t'arrose à midi, je t'arrose chaque soir. Et pourtant, quand je t'aime, je t'arroserai toujours. Je t'arrose à midi, je t'arrose chaque soir. Arakapipa, papipa, paripa. Arakapipa, pipara, papipa, parada, parada, pa, paripapa. Paripapa, le champignon de tous les jours. Je t'arrose le matin, je t'arrose à midi, je t'arrose chaque soir. Et pourtant, quand je t'aime, je t'arroserai toujours. Je t'arrose à midi, je t'arrose chaque soir. Voilà, Papa Ekoundé. Papa Ekoundé, tu as un numéro de téléphone. Pour y aller, mon bateau. Moi trop numéro à téléphone. C'est le 00243, code Nabiso Yaouli Moucheni. Le 00243, toi 89 94 33 736. Bah, bah, coquille au coma, tout au bandé, au coma. 00243, code Ambokat. Après, 89 94 33 736. 89 94 33 736. Je pense que dans cette émission, on va commander le numéro pour bateau bazui moi retard on a les bandes souka les bandes na souka ta bazwa ya numéro ya Papa Ekoundé. Papa Ekoundé demain to zakina auto mbaki yo awa bato balobi mingi baza un peu dessus par rapport que aux oa au lobi makamba ba kisimo bo kizaki on dirait le romo. Pourquoi tant papa o mbazaki na bo mo lobaki papa mbazaki mama makisi zaka mo ya kufa pour baki makamba ba kisi tant zaki na bo mo lobaki ngoto zaka muta kufi apo expliquer papa emba azako nga me mona ndako boye pourquoi na bo mo lobaki ngoto sa base de quoi o lobaki ngoto zaka muta kende adaye na 2016 na 2019 faut expliquer makamba ndaka banganga. Bon na lobaki yango po na selte bo eskizenga na lobite na ndenge ya kufunda ou bien koloba na ndenge ya mabe te na lobaki ndenge ya mabe te parce que nani wemba alaki bien encadra qui peut ne bandeli wana encadra qui peut bien mais sikoyo nde asalaki mpe mabe te mpo bamaka ya miziki yala kaka ndenge wana ye ayekoloba na nga mpe vérité kaka aloba na nga soki kisi eza kisi te okoboma mpe bato te banini ya kisi kaka neti mwa baprotection omibatela mpo basala yo mabe te me alobaki na nga teke kisi moko mpo ebomaka ou bien esalaka baboye bokisi yango mpe nazwaki mpe te nayebi te mpo ayaki moto ya mayele akoloba mpe na baparabole le mosusu kisi yango eya kisi ya ndako ya nganga te le mosusu bapriere kaka. Papa Ekoundé on changer langage o baka zo sengo o même pas ko kuna maza mutu bazebo on changer langage lelo. Ah bon au monde ko trahir pe moto ya bien tengande na yebisa ye le ngana yebisa ki koko na ngai ali koko ya zebola salisaka ba maladi ya zebola hein koko na nga apesaka bakisi te asalisaka maladi ya bazebola soko za malade ako traiter yo bien même aosalisa pe bato trouble mental bato maboma bato malade ba bwakela bango ba mauvais sort ya ba mauvais sort alors ayaki kosalisa yango mais est-ce que na mituna ki vraiment est-ce que atuna ki ya solo kisi ya ndako nganga ou bien kisi ya po ba yazaki na maele ebele akolo bano kisi ler bo kende po bozwango peut-être même o eza ba prière on a qui peut kisi te boye en vérité mais aki kolo bananga tozwa kisi mais na ebité po ya ki maele ebele ki mutu moko maele peut-être ce qui kisi ya mabe ou bien ya ba prière eloko wana nde nazali komitu na mbalebele. Quand tu vas moi moi scota que me maile pose un petit peu maile de gens mais pas alors grâce que n'a pas poto to parce que pour nous aki kisi nous obule pour na yo mon Papa Ekoundé ozo bete machine à calculer kisi ti lelo donc na comprendre la kate bo tango
nasali ba faire nanga mususu ya ba art na ti lelo nakanisaka vraiment nakanisa eske kisi yango ya ndenge nini bona kimaka pona bangaka kaka bangaka nini po kimaka pe ni mutayeso boke kozwa kisi mabe eloko lero wana pe na équipe trop petit donc na moni le musu pe kokozala mabe yango na pe na tika kiti soyo banga makambo na msika mais na bangaka eloko neti kisi na bangaka yango na banga kisi fort. Et yana baninga mususu ba beta pe na orchestre minene ba bie kunde. Yo penza il faut kaka tokota nda kwanganga baninga mususu. Bon, baze belé mususu tala kaka. Tanga ba kombo baninga wakala tami bali. Baninga kala nga likambona kisi na kendeki na betala na bantu de la capitale na tango na bantu de la capitale to betaki mbala moko na komi na mental kuka deuxième meilleur orchestre ya Congo Brazza bon drummer na biso wana ndeki koloba pe kisi pe nda kwanganga na Brazza comment papa mba ebisaka yo mama kisi yo comprendre kisi te ndetango ke Brazzaville nde drummer explique que kisi zanda kwanganga hier le baki na drummer wanda le kisi fonda kwanganga kisi wana mais siko yenda la kisainga bevenement mususu drummer wana mais et pas papa wemba na monaka miracle te wana vraiment na le ba vérité mais le baki kisi mais ce qui est-ce que kisi yango yanda kwanganga ou bien neti ya zaki maele mingi ya prière ou bien nini po mususu papa wemba ausa ya kyo lo bananga na sambela ka na ndako sambela Papa kunde ta yo ano banoka sambela ka na ndako mais l'église na ndako te ye ka ye moko ayo lo banga pe tala nga na priya kananga nga na iba makamulanga na sambela ka na ndako wasko yo ndo sambela wanga catholique l'église Saint-André na quartier na biso Saint-André kuna koto ya ba lac Mero kuna yo ndo sambela catholique na laki pe chanter na orchestre na biso Jérusalem tolinga to kende kutu na Rome na Italie et pas to kuta na pape moto bebisaki monsieur l'abbé na biso soki makambuni so abukaki mibeko na bango ya ba sango alors moins to kende su ezalaki te bakasaki biso Papa kunde on dirait makamno mingi de la raba kasarao bakosaka yo zonga Congo so zongi te baninga so kimi na poto baninga msuba za chance wana te blo moi bongo si je comprends aujourd'hui so simbarano kisa à l'époque on za no wawa nde na ngai na renye makasi koleka bato mingi mende na kufa kala nde na kufa penza kala kisa nde jara bandeti ba kozwa kisi ngoza kisa ndeni bon ce qui et à la genre kisi le bako kota na profondeur ya prière wana nde na ngaki na ndima mo baki na mondo prière ezarate za ka fo simba ki na monde la musique na monde ba art nzamba rate za kisi kongo na profondeur ba prière ndeni selon ngai nde na koli Polaire wana petit et risque qui peut car na zwa kisi mendeke na koli na remarqué profondeur ya prière ezalaka pe bien wana yeko e bango ka moi sima tango na tiki ba makaba ba musique soki profondeur ya ba prière profondeur na to sapienza mena ndenge koki na wana nde ça va mais ya kisi ya moto vraiment marque mususu ya mabe mais ça va réunir boyo biki za kisi bon nde barinyanga selon nga na ebika kisi pour le monde na biso monde la musique za monde kisi soko lingi penza ukende sango ndega makasi pe monde kisi kaka en tout cas wana c'est vrai kisi ça no virgin et za kisi il faut expliquer de bien pour kisi za kisi belé des charismes za kisi za kisi ni ko nanga ko trahir mingi te le msuba mona nga fo ay kunda ngazolo baloba trop boye mais terrible o trahir bana ba musicien ba artiste kaka ko la vérité aux bien c'est que Carlito pas ça la trahison pour témoigner un peu Carlito a témoigné à qui c'est a témoigné à makambo ça tanga bongo motema bon wana lié yende ce qui a témoigné qui veut dire ya sala kiango
po eyali vérité artiste soki ye moko alobi nga nasalaka likambo wana mais moyen mpe bato bacontredire eza te po alobi vérité na ye te likambo eza wana bosikoyo soki nalobi likambo oyo namoni mpenza épreuve te boye ekozala mwa pasi me nayebi ke règne ya miziki ya makasi kisi kaka kiso bazwa yango wapi kaka na Congo okende mpe otika bango tata na baporte ata kokende okoti te bango bakoti te nanu te nazali kaka koboya na Braza mpe ndenge moko ntango nakomi na Braza nazalaki na drumer na biso amemaki nga balingaki ngai fort nayaki chef ya bachanteur na orchestre wana bosiko amemi ngai na Côte Sauvage ntango mere etombukaka wana namoni bana basi bazosukola ebele na mere eyalaki na ba 17 heures Côte Sauvage namoni bana basi mindele ebele nayebi te soki bato soki baesprit nayebi te etomboki donc naso mokutu me bana wana ya basi bazosukola bazobanga te bakoma ti musika ebele soki 40 abina nga bo ekunde tu vas voir abomi nzinzi wana tokomela ba 20 alobi tolingaka yo mingi ekunde abomi nzinzi akati nzinzi wana 4 parties nzinzi na 4 parties ndimaki kisi ali akati pe nzinzi bosikoyo tango akati nzinzi alobi tala experience alobi bamaka moko botika mupepe nzinzi wana kangami azongi apumbuki drumer na bino na drumer na biso mik na lero wana pe bomwana na langwaki pe ba 20 na seki mabe na koseka ti abinanga omoni ngaro bina moni na tunaki pe te ndenge nini osali boye baninga sikoyo bayoyebisanga balobi obiki yozo esprit makasi soko meka kotuna ye ndenge lakisanga ndenge nini yozosala ainitie yo mbala moko eloko na boyaki mpenza bamakambo bamiziki yango wana bomama muziki wana lelo komo regrete na solo babengeli okende ndako ngango nzima parce que loko olingi mpe art makasi po teka makasi bapropose lelo papa mo abitenga na opesa okoya kisi mo boye oteka makasi obomano motu te nini te tu vas accepter bonga na olingaka nde siko nde nazolinga mpo nakomo prie makasi nayebi ke réussite ekozala kaka neti nazana na bomoi malgré age oyo na suka avant natika mokili oyo ifo na réussir siko pape kunde mpo naza na makambo mosusu oyo nayebi ndenge na kosala na bapriere kaka ya nzambe kaka yo na ntango osambelaki nasambelaki fort nasambelaka fort ozala combien de temps na prière nalekisaka 1 heure du temps ya kofukama to atelema tantôt bokofukama d'après nga okoki kofukama mais soki oza okoki kofukama obe kotelema mais soki oza na foi te eyokana nango te okovanda na yo mais oza bien concentré nzambe akoyoka wana mpe otiki cigarette otiki masanga bon eloko wana nga mpo naloba vérité il faut natika masanga mais namelaka mingi te so nameli 2 bouteilles na langwe nakomomela kaka moko Turbo King baskol okomela kote ba 10 skol naomela 5 combien de paquets de cigarettes par jour cigarette nde nakoma na dimna mpenza ekoma 3 cigarettes par jour avant nomela combien avant nakomela 10 par jour par jour. Mais il n'y a pas de relation entre monde, mon souci, mon monde, ma sangalo, apobelo, mais ma sangatirbo, apose une na prière. Son na prière, na senga bolimbisi mingi pa nzambe, longolanga na mondo ya masanga. Na shimboke, longolanga pardon nzambe yonde mutokela kinga, osalinga artiste, tika na sela ondenga bien, longolanga na mondo na lelaka trop likambo wana.
Papa Ekunde, azana biso Papa Ekunde tomoni on a sima wa tableau, to e ba explication nango parce que ngana zo mona moi si papa bana ce que to e ba eza tableau ya nini. Tant que artiste tableau oyo titre nango et aller papa chéri. Papa chéri. C'est le JB bien. Était JBT. Papa chéri ba aller belete. Papa chéri oyo ali honorable moko boye. Ba papa chéri ba aller belete JB pianate yenanga na kutu ana problème nangate. Mais si ko bat bana problème nanga ba honorable o bazo bebisa mokili na biso. Donc azo zombongo ibele ya l'état ayebi kaka ba bébé ayebi kaka ba nyonyo ba bébé en tout cas mingite rare nana o akoli déjà mais mingite ba bébé basi ba nyonyo pozwa ba tango tozali pa papa wemba le tozali ba champion na bango mais nazaka suku na te et los abasi combien nana moi si moko kaka bana combien nana bana 4 bando za makango te rien. Wasir. Naza sur penza. Ibando zata na mwasi moto lula na nzela. Na lula kamena baya kadok biloko antokoli Na ko sala ngome oui toza bato pe l'air moko pe esala ma mingi te na regretaka. Ozwara na yo. Mingi te rare. Mingi te ba kopi papa. Les mususu il y a libanda et un peu moins difficile monsieur ba après 6 mois 8 mois on va comment après 6 mois 8 mois moko kaka on se rappelle pour on ça na maman na ndako bon omoni ya mokili te babi mais mutu azanga makambo te ile mususu moi mbeba moko ba faux pas mais na regretaka trop son sali makambo ndingo na ngana tikango libela na tikala vraiment kana prière. Ce que moi si Bobimina pour regretter. Ce qui moi si peut-être dans le côté le côté façon de parler be ko zoa ko kutana na nzela be camaraderie amibo mbala mongo pe na tiki na ngakaka bima potiki so sala lisumu bina mwa bato tiki mona bato na sala na yebi ke za lisumu mais yango na souci makamona pe za rakate na bandi ko changer pe biloko wana na moneti na tiki pe ka libela otika libela papa kunda komi passe leki étudiant chemin chômeur docteur infirmier maçon quado artiste et on a c'est ah oui souffrance leki souffrance leki oh nini monini monitrice et koloba nini nyonso awa ote honorable azolia bombo basi balati bilamba ba soutien libanda amemi mwana ba joka ba kamundele ba chocolat ba nini sikoyo mbongo bango bazwaka omoni symbole o nati iyaka na nzela mabe na jep na yewan ugo honorable ranza mabene zambongo parlement ba futake par mois ba prime na ye qui est pour qui est contre ba voir ba monso ba vendre mabeni bazorani asini oyo rien à voir na honorable moko bwa kindarani musala strafara lwa mutunyoso oyebiti na sali yango expliquer biso na ko expliquer bino parce que et komama et période oyo bato mabe bakoti mingi satan akoti mingi alors mais pourquoi yo wana mbongo ebele moto sele yo musala zolinga kufuta yete yango moto zo croire bango mabete moto zo souffrir boningi kufuta yete bato pe bazo souffrir banda koza ko bukana banini babongisaka te yebi kaka basi tala bato ndenge baza ko souffrir bon est-ce que mbongo wana nzela nzambe be nzela ya mabe babul siko na biso e alaka mingi ezali kaka ya mabe parce que comment balinga ko aider batu te batu bazo souffrir to tande que tozo souffrir na mboko
Siko soda rôle na nini garde rôle na nini azosala azotindika bato ye alingi te baya kosenga ye babiloko na yo bembongo na ye ye moko kutu artiste alingi alokota mokuwa moko abwakaki wana nyati artiste na misapi wana honorable wana asala ngwe baomelise batanga usi banoni nyonso. Voilà, je pense que vous avez eu l'explication de Papa Koundé. Papa Koundé, tout le monde m'a beaucoup appris Simbi. Simbi, tu as une explication. Des mots comme les makambo awa, les tout le monde, on a des écritures, on a des saintes monnaie écritures et eux ils animent. Bon, na sepeli mingi, po bandeko ba ebake. Aux explications, on pas na emoto eba, eza nini. Ezali, ekoza la 6e salon de la bande dessinée. Na 12e mois na Kinshasa. Organisateur Tembo Cash, Barli Baruti, l'homme de l'événement. Tozali na posta ya Lisungi. Président Félix Tshisekedi a aidé Bisso, excellence écrivain, Papa Thomas Louaka, Papa Didier Mumengi, Papa Cheikh Kitundu. Eza Cheikh Kitundu pour na mtetela. Kato bebi saba koma bato batetela Cheikh Kitundu. Papa Mova Sakana. Expo Ekozala na ya bande dessinée Ekozala na rond-point Victoire, centre-ville, Bandal. Expo de la rue. Et quand le 6e salon, ça signifie quoi au juste? Voilà, allez-y comprendre que les artistes et peintres organisent quelque chose. Au bazin a besoin d'aide, bazin vraiment a besoin d'aide. Basengi Papa Thomas Louaka Oyo, Los Angeles, Otoebi Peso qui le lot avec des tchats de wana bilo kwa mingi zarane zaradona ye. Papa Dide Mumengi Otoebi le lot c'est un sénateur number 1 il y a Tosekwa, son excellent sénateur Papa Dide Mumengi pardon, Oboye Bazaka Azara ministre information à Kabila le Père. Après Kabila le Père a sali 18 ans de chômage, mais il vivait avec ses livres. Aboyaka corruption, aboyaka nyonso, anzimara naeke, akomara livre na aujourd'hui c'est un sénateur, azali le sénateur Dide Mumengi, il y a Papa Cheikh Kitundu to bara pasaka sénateur. Na habite bachane ministre bazaka ministre affaires étrangères hein. Ministre des Affaires étrangères parce que il est de PPRD aussi. Il y a Papa Mova Sakanto Ebipe Moko PPRD au Petit Batou Basengi Ednaye par rapport à Batou Bazaraming dans le monde, il y a art, il y a culture. Voilà, c'est un peu ça. Bon, ben maman ministre de la culture, art, maman Astrid Bolongo la trop na maramna bino. Papa Koundé ministre de la culture, comment Bolongo la trop. Bon, ministre de la culture. Maman Astrid. Maman Astrid. Toyebi. Azape Moussali ya malamu mais biso eloko tozela kande lisungi nan basungi biso na ndenge elongo banite faut basunga biso situnga vraiment na sali trop mais lisungi ezate ndenge nini na sali trop ya kosakana te il faut lisungi hein batindela ngata mo eloko falanga na besoin falanga hein oyo kinga mawa atindelinga mo lisungi na développer na sali pe ba tableau oyo boy tableau on est bien faut que somba ba toile ba tissu ba makambo belé ba peinture naza nangote livre junior non ça la honte lelo et ça la maka na sala ngo toi na projet to ko sala so to zui lisungi biso mona be forma GRP to zo lukame il faut lisungi zala to remonter ba livre na ba histoire sika pona côté ya bana batika mobulu papa Koundé ba novela c'est comment na ba blog be sûr que ba livre na ya junior au sala na bato so mongo le cas les arabes le lo sous congolais na tanga tu es sûr congolais na tanga sur livre moro boy oh route bata ki pana bon sauter te bakota livre mo lingala bakotanga po biso nde to bandaka ngo liboso biso bandaka ngo na ba barli baruti to yebi technique nini to kolansango po siko ekoma kaka ba akosala ngo ya marché kaka ba junior bazo somba mwa muke mais to lingi lancement ya makasi penza
ko parler na yango ndeke tozolo basiko bona ba émission bato bakozwa goût ya kosomba yango et kosimba. Merci beaucoup papa. Écoute, nous sommes arrivés à la fin. Un mois dur, on a la diaspora, nous sommes payés, nous avons des soucis numéro de téléphone. Pour yango vraiment des bateaux bazar na besoin yango ya te badinga nous pas genda photo kala ba benga ki ba déranger ki biso. Bande numéro de téléphone pe un mois dur on a la diaspora oyo. Ba sou bazar balinga ba archive ming bloka kala ba histoire, c'est une science qui se dit les éléments passés de l'homme. De to chandara histoire peut-être kala ka wana de to betara ko ba lumumba, betara ko ba kasavo parce que ba lekana histoire à Congo, ba de koka to betara bango tilelo. Par rapport au numéro na op un mois de la diaspora. Bon, merci mingi. Merci mingi. Net bozo sala musala malamu na moni cette fois-ci ça va aller na kombo nzambe akusunga biso na ndenga ya malamu. Numéro na ngai 089 94 33 736. Bandel 089 94 33 736 089 94 33 736. Merci beaucoup. Numéro nanga yangwana. Merci vraiment. Nous sommes arrivés à la fin, c'était la papa et Koundé, c'est là votre demande, nous avons sais que les sous il est parmi de gens Oyo, basala ba livre junior, story bon tanga ngwa to somba yango peut to ba histoire wana expliquer de tout de batemakasi banini lelo Oyo aide à qu'on a rappelé pour tout la maman Olive parce qu'on a rappelé aide n'a venu au salaire vraiment bien. Merci à tout le monde balinga rabiso fait côté mascotte respect à toi. Merci à Willy Mouché le véritable code et dans mon partage je te salue. Désolé à mon agence privée, et Jolie Moussoungaï, merci aussi à Sylvain Bembema Lolo, maman Méline Zemba, tous Pepe Lambetolo, merci à Tonton Lusanga, merci à Ozedi à la caméra, tout balinga, on vous aime beaucoup. On se retrouve prochainement pour un salon. Votre demande, bye bye, à la prochaine. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Franck Semaï. Yandankala twende